Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Il est to bangela kaete. Il est pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba chekae. Grand frère na. Message eza ya trop na ndenge ke tozangi penda mutu moko munene na musique na biso et puis na communauté na biso na monde entier. Donc ezali passe na vide wana mais akei libela te parce que ba œuvre na tellement eleki ebele que tokokanisa ye na liwa te mais tokokanisa ye ka toujours na vie. Merci. Que son âme repose en paix. Papa Lutumba. Donc voilà. Merci. Diffamation mais à ça la Bible et la musique. Diffamation à ça la Bible et la musique. À ça la tout. À ça la réunion. Ah, number one. Bien à ça la calendrier Nzambe. Ah, Nzambe. Après ça, va conseil. Ma cambason était après ça, va conseil à vie. Bien va conseil pour moi, toi, le Cambongo. Bien, on se retrouver dans le toi. Merci. À conseil après ma mère, la bisou. Tout le monde s'en a. L'Iviété article déjà un chef-d'œuvre belé, mais elle a toujours la vie parce que artiste mère, mais sans musique ça reste toujours définitif, de siècle en siècle. Merci à toi. Lelo balimba balobi somba mbeto na yo ya kitoko. So mbeto akitikwala ebembe na yo ekoyoka soni. Lelo tokoma na bakatafar na bakini. Grâce ya vie, grâce ya nzembo wana. Oui, mais là, je suis bon, ok. Somba mbeto ya kitoko. Mokolo yoko kufandeko. Soki mbeto ya kitikwala. Ebembe na yo ekoyoka soni. Kinshasa makambo. Vous comprenez? Oui. Donc yango wana poto yemba nyonso te donc banze musu tosalaka et du peuple et puis apportera quelque chose na masse to na communauté ni pas et tout aux autres. Lelo bakatafari koma neti pe na bapays mosusu kolela edembe na mbeto ekoma makambo oyo ya passé. Voilà bonheur oyo mpona ngai nayebika atikeli biso yango wana mosusu yango wana parmi babonheur atikeli. Merci ya mokolo na suka mokolo na songo mokolo wana mingi mosusu baoyo akoloba Frère Patrice. Frère Patrice. Le colonne de comment va y soutien Edino image Panza Sango Congo. Koya zalaki étudiant alobi nakosepela kuna nde na université kombo na ngai ezanga na liste ya baétudiant na chôme ata année moko na année prochaine na lisusu kosalisa inscription akende kokomisa lisusu kombo po ete na tanga me kasi mokolo wana ya suka soki kombo na ngai na buku na nzambe ezali te nakosalisa namoni bino toujours olelaka pere olela pere message yani
Message. Ça va ma solo. Message il y a toujours les la papa. Qui a tiki biso. Plaisir il y a toujours tout le monde, toute la famille à Paris. Oui, nous sommes en avis pour la loi à papa. En tout cas, tu remercies nous. Pour le programme Nyoso. Pour le plus, ça dit nous. En tout cas, ma staff à Gare du Nord. Merci beaucoup. Maître Robert Thibault. Pas tout. Non, c'est fini. Et ma solo ya papa bon matanga ya papa bon edino moi message ya bana ya lingwala ngana venir ya muta leri komisi nzambe tolela papa nzambe abatela papa masolo ya papa bon nzambe mutayebi azwi molingo ya papa bon nzambe akumbama bana lingwala bomoko esengo merci bien papa Eric lelo awa na mokolo lelo naye mpona kopesa merci na papa Lutumba Sinaro Masia merci na bisengo oyo opesi ngai na bomolingo yo nasepeli mingi na banzembo okomposele biso tina kobima kende malamu oyo na bisengo opesaki biso ngai papa Eric na Camperzel souvenir nini na nzembo na eta moko oza nango soko oyembela biso maya maya mais yemba MK Moswahili olanda yo omabae na mitikoli soki na moto sango na yo tina ondekomela nazangi nini na matoi nanga moko zotekomisomosomo moto aliyaka nanga sali moko lelo ya komama ondilo kanda lokola osali zoba merci. Moi cité merci à papa Eric na Camperzel 105. Merci. Bana lingwala. C'est moi qui pas la mission. Merci. Voilà. Ekolanda na lisolo oyo. Ekolanda yebi mama moko mama oyo azalaki na grade monene na église. Mama moko azali kosambela mingi. Moko mokola kufaki na cimetière po bakunda ye pasteur abikisi carte na ye ya baptême alakisi kotala mama oyo mama malamu mama oyo azali kopesa offrande na ye ya fin du mois badime nyonso botala carte na ye etondi akende kokuta kuna na lola ndako na ye esi batonga esila na lokuta na bango nayebi te soki babriki na basima bazali komatisa mokolo nini mpo bakende kotonga ndako yango me likambo te yondima kaka bakundi mama oyo malamu pena na cimetière ntango bazongi na ndako mpona coutume na bango il faut le même jour bakabola biloko mobali azwa biloko na ye akende opeya mwasi famille na ye bazwa bakende atuka tokutira matanga ya papa Lutumba Simaro kote ba message eza nini kozana papa Lutumba message ezali kabo message ezali d'abord il y a tristesse oui c'est vrai qu'à profit mais moi je veux dire un truc à prêcher biso la bonne parole à travers musique plus que même les pasteurs donc tolanda maloba loba mingi na disque yango motu ekoservir merci c'est tout merci pe asona ti ezalaki kobunga bamiyibi baza kozwa bayi komona ngo na sani ya mama na valise ya mama oyo bakushe ya bana eza kobunga na basinga bayi komona mwana nyonso akoya mama namoni sapato ya biso ebungaki ya mwana na biso toza en deuil donc lokola nano tonton nano akiti na ser madele te naza na makominga koloba te donc toza nano na deuil donc tolandaka bokoko na minga koloba te merci
Paix à ce moment. Merci. Vetex. Oui. Bonjour Yaya. Bonjour. Vraiment comme ça, la grand frère na yo. Et ça lui ondenge nini comment? Bon ben. Il y a pas mal de gens qui ont nzete. Nzete. Libaya za la carte. Ya libaya et go servir na cercueil. Comme go servir na mesa isika bato ba discuter. Voilà, donc sangania wa David. David, tout ça, vous voyez, de la vie de toi. Et puis ça m'a remis sur le destin. Est-ce que tu as moi le moment où tu as montré il y a pendant la mémoire na on dit mais il est là. Oui, biga, oui. Oh maman, ya misto. Oh kolela sumuna yo. Na boyo simbanga na joto. Maboko na yo na tondi makila. Makila motema na yo. Merci vraiment. Voilà. Merci. Voilà. Babiba, Togomona, Rwanda qui baliaki, Pasala qui nous a fait Simaro, Mascription à Simaro. Est-ce que le message a été pour le message des Zalika Kato, Azamon Balabiso, Lilobo na yoka mingi na matoi na nga. Plus de 10 ans avant d'inaye, alors c'est ce qu'on a beaucoup na nga malamu. Beaucoup na nga ndi malamu. Donc le message na passer na ba auto tikali out. Tout respecter combo na yi. So kuna yi malamu. Malo yembo date ya. Ah? Malo yembo. Le yembo troisième semaine prochaine. Ah? Ça fait partie aussi à respect. La biche balanga nzembo de travail na plus de 10 ans. Ça fait partie aussi à respect. So troisième vraiment na ndenge ya respect. C'est important. Merci. La famille na Congo, papa Zoya, Olelaye, Tomolaye, papa Zoya Congo, Naye Rit Marié, parce que papa Télé va c'est quoi ça? C'est ce que vous voulez, tokengama epai na Yesu yango epesaka esengo. Ada.
motama epai na nzambe epesaka esengo nayebi te ndeko na ngai yo nani abenga yo ntango nzambe ye abengaka moto apesaka mpe badirektive ya mosala o bato mingi koyoka mosala na nzambe kondima te ezaka mpasi te mosala na nzambe ekomaka komplike soki oza korespecte vision te onzambe apesi yo mpona mosala me yo tali epai mosusu soki otali oyo abengi yo ejouer mokolo mokotele Naleli, oye fête ya papa ya quartier ya Lingwala. ntango mingi soki moto abengi yo oyoki babengi nkombo Patrice, Joseph, Pierre. eloko ya yambo Pierre akosala nde koyeba mongongo wana ya nani abengi nga. soki oyebi mokolo mongongo wana nde okoyeba mpe korepondre malamu mpe okei tout droit epa na ye meme baza 1000 personnes yo koluka mongongo ya mingi vraiment ndenge vraiment tovandi ensemble boye moni papa na biso aza papa ya monene oyo tovandaki ne bambula na bambula awa na poto papa aza kovisite biso na kati ya vitrine na mama azokopase na restaurant na biso na Lingwala restaurant Lingwala na kati ya vitrine sur scène antuka topesi merci mingi tovandi ensemble nzambe asunga biso kuma ndenge tovandi awa babatra baziko baveju bango nyonso tovandi na bango awa baviela botia bango nyonso tovandi na bango topeseli biso bien que son âme se repose en paix. Mais plaisir les autres continuent. Alors ça, tu vas plaisir. Moi, le moment où papa a baggy. Moi, le papa a baggy. Moi, le mot. Et ça, la bien. Verre cassé. Mais il y a pas de moment. C'est la café là. Il y a le verre cassé. Verre cassé, on va le baguer. Omoni biso tozalaki na mama makambo vers soki epasuki obamba yango. Merci pour comprendre. Papa qui papa a défendu une culture na biso vraiment, donc il a beaucoup fait sur la rumba congolaise. Donc vraiment il y a
déjà toujours qu'à arriver, mais il y a une génération qui est derrière. Nous sommes là pour accompagner la génération de façon que tout continue pour défendre la culture de la mission de musique de Congo. Je présente mes condoléances à toute la famille et à tous les artistes congolais. Je présente vraiment ma sincère condoléance. Bien le Tumba, Kene Malam, bien le Tumba, Kene Malam. Kene Zambia, Apambola. Message ya nini ya? Ulobi? Message. Message kaka samwa mawa. Roma mawanini. Maubake, mutake. Ayo no fema na kimia. Tika libiso. Merci. Message à lui. Comme nous avons déjà fait, nous avons la mission de la mission. Collègue, donc le doyen, après ma remote, nous sommes allés pour les amis pour assister. Merci. Merci. Message à nini ya? Message ya nini kama katoli awa pona mawaya na msumba. Donc kutoka nini kule kanani ka organiser. Après pour ça nous c'est Merci.
Message ya nini? Toza matanga Papa Lutumba, papa na biso, grand compositeur, naoke jazz, bana oke, groupe mosu basalaka na bajour politu, baza star confirmé ya Congo. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas contrat, n'a pas agence minée n'était Ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc pas Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, édit nos images, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçoit la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la colis, nous avons la fret conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et tout dans l'avion. Le team d'appui à petit colis, la colis express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à Napoto, au salut Marano sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.